Bafo serviteur batondi ebele na mokili oyo baza na mission ya kobungisa bana na yo nzela ye. Papa telema, papa telema, ah, papa telema, papa telema, ah, ah. Kotika biso te na maboko ya banguna Satana yebi mikolo na yekomi ya kutanga atindi bafo serviteur babungisa bana nzambe nzela ye ojura mwasika ye mokote na kati ya moto Papa telema soki mwasi na zate eza mwana mtazo remplacer donc bino bato bosalaka naye otu bokamwaka na bino te soki bozozwa place te parce que eza entreprise na bango mokanda ya Timote batite bazali bazali kopesa biso ndenge nini lingomba ekoki kotongama ndenge nini lingomba ekoki kotambola bokanga minoko na bino bino nyonso bobengaka baprofete bokanga minoko na bino nyonso bobengaka oyo babishop baarchibishop bokanga to oyo tiboloko wana Denis Lessélassie musicien congolais alinga ennemi ya congolais eza congolais yebo Congolais, nga besenga na sacrifier 40 personnes nga na sacrifier 40 ezali kokota ya epele vraiment nzambe molimo na ye ekamba bango azala na bango abomba bango abondelela bango alongisa bango mpo na témoignage pas les apôtres nous sommes plus dans la loi nous sommes dans la grâce tozoba risque belé tozoba risque ba maladie tozoba risque après l'alcool ba boire tozopusa bane à sa rencontre pourtant Jésus-Christ aroya pour revêtir un corps incorruptible ba message tozo na besoin yango wana bate ya biso sur l'œuvre de la croix moni batona tellement qui se décorrompu bazoko sala misala ya papa na bango la séduite ah papa sunganga na zala séduite pati la belle mpe azala séduite ouais Junior Alimia azala séduite mama Françoise Tanguy Bangala commandant Goliath commandant Goliath musika na Hollande alléluia alléluia. Balandia masolo ya sika lelo tozali na kati na Belgique toye poto kutana ndeko na biso Jean-François Ifongi oyo azalaki ex musicien ya mokili toye poto tozali na mituna ya kotuna ndeko na biso kasi yambo to banda to kopesa ndeko mbote ndeko François Ifongi mbote ndeko na ngai mama Pati la bena sepe ndeko lobi azaki musicien mokili parce que tilelo ba misia mokili bazaka kaka na o soit disant bazo melanzame bazaka ya mokili do ba ya mokili surtout comment ba yembi ya molimo. Amen, hein? Ah, ça c'est bien. Ok, bonne santé. Santé nous sommes plus que vainqueurs avec Jésus-Christ de Nazareth. Ok, ndeko Ifongi toye kokutana no awa e kama sibiso po ete batu mususu bazali koloba ete okimaka ba débat. Ba mususu vidéo utaye koleka mikolo bisila koleka na internet balobi ete baluka kiyo kasi okimaki. Comment ça biso toye lelo tokutana nayo? Merci maman omoni ngai na zawana te pona kosala succès. Ngana zawana pona passer message via Seigneur Jésus-Christ yango mingi bazako ya sozana ya Jésus-Christ te aolinga te tokutana nga nayo po ye moko mutu azo sala mission dona kati na nga ye mutu azoloba moni tanga libéraki bana Égypte bana Israël en Égypte alobaki naki kolela ya peuple na nga na kiti ngai moko mais ba monaki te ba monaki nde Moïse donc il était dans Moïse neti lelo oyo aza kati na nga po libérer bana na ye donc ceux qui osa ya ye te tokutana te yango na mama nanga et puis nga pena monaki vidéo yango lobi soit disant babaki combattant mais na solo moko un vrai combattant alobaka te kaza combattant donc un vrai combattant ba benga kaende combattant par rapport à makambazo sala omoni donc c'est ça donc monsieur soubaye ko kosa manasima ba combattant pour ba créer ma buzz ok biso tebi ba un croco aluozi na kati Roland tebi ba combattant belé bande ko nanga ba boketu ba ebele voilà ok voilà c'est ça ba commandant so na pesi bango mbote sika bazali tozana bango combat moko je sais que nzambe mutatindi bango pour libérer peuple pour libérer bana ya Congo alors mission ngala za pour libérer peuple de Dieu oya ba congolais ba kangami na ba faux pasteur omoni do bandi kuna bazé bele ba odombo ba Rex Kazadi do ba bino tuwana nzambe mtatindi bino bien aimé pour nzambe ko tina même mutu liboma conseil na repesa bandi kuna ba kabwana te ba so na rasute bazala bomoko pour ba bunda kitoko voilà.
Ok, na kati ba combattant au potangi to bosa na te Black Mombele Goliath azali na kati, j'espère aussi ko bosa na ye. Wana ndiko na ngai. Amen. Jean-François Ifonge, tomoni tangu nyonso bandaka be mission na yo na Losambo, mais kasi lelo tomoni to kotika ka boye sans opesa moi prière ya ya ebandeli. Non, to bandite to c'est l'introduction. Ok. Ok, tokoya tokota la prière na biso. Na sepala na nzembo moko obeta oyo na epte soza titre la ngo kasi na kati lobaka papa telema papa soko ko betela baye bazali kolanda biso po mama po oyeba que nzambe makambo nzambe sera toujours na makambo nango banzembo ebima na disquete mais bato bayembaka yango et puis nous avons lancé appel boyemba yango moni c'est ça biso bato ba chanteur ya molimo donc biso toyembaka banzembo nzambe a pesio biyemba banzembo toyembaka eza ba prédication mobimba eza ko changer ba vie ya bato eza te ke oh libala oh nzambe za roulage na bible ba komango te oh nzambe boyena boy nous parlons de Jésus-Christ toza ko évangéliser à travers la chanson yango meto teka yango ezalité to tonga na YouTube talelo yo olibi oyebi yango nzambe apambola yo musu na yembaki parler en langue au shabarabara marmal de tiko to bana shabarabara ba yo kabisoni maramalukuta to biloko na tu ba yemba yango déjà na petro nzemba ngo amen. Comment mami ko mama ngana sengise na nzambe telema liboso na ngai lakisanga nzela ngana landa yo bafo serviteur batondi ebele na mokili oyo baza na mission ya kobungisa bana na yo nzela ye papa telema papa telema papa telema papa telema kotika biso te na maboko ya banguna satana yebi mikolo na yekomi ya kutanga atindi bafo serviteur babungisa bana nzambe nzela ye bonjour yango azika ye moko te na kati ya moto papa telema papa telema papa telema na yo papa telema Alléluia. Okutaki na temple bazo sala n'importe quoi yo swaki pe chikoto chikotaki tout le monde olobi babuka yo kotonga ya yo dans 3 jours pas temple yo tozo mona lelo et outi wa pied Dieu habite dans nos cœurs et non dans des bâtiments là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom il est là. Sacerdoce lévitique ezalaki ya balevi sacerdoce royal ezali ya Jésus-Christ boni bozosenga badimbo za balevite Jésus-Christ a dit les faits de toutes les nations des disciples soko za disciple à Jésus pour kozo salo yo asalaki te Jésus jamasenga kadi même pas Jésus jamasenga kadi même pas les apôtres nous sommes plus dans la loi nous sommes dans la grâce. Papa telema papa telema nangui papa telema Alléluia. Yo mokolo bake beaucoup viendront à ton nom ils séduiront même les Élies papa sunga bisoto zala séduite papa sunga ngana zala séduite pati la belle un peu zala séduite. Ouais, Junior Alimia, Azala séduite, Maman Françoise, Tanguy Bangala, Commanda Goliath, Commanda Goliath, Mosikana Hollande. Alléluia, alléluia. Ok, merci vraiment. Nzambo kitoko to sepeli mingi pe na j'espère que bao bazali kolanda biso pe basepeli na loyembo oyo. Ndeko Jean-François to kotala mutu na biso. To bandi émission. Oui, to bandi siko émission na biso. To pambola nzambe. Amen. Père de gloire to pamboli yo. Nzambe to sengi yo merci. Merci papa ndengo longoli bandeko nanga mosika
na Hollande ti ba koma na kati na Bruxelles po na lukumu ya kombo na yo to tiki mission to kosala na maboko na yo papa na tiki ndeko na ngai aza pembe na ngai na maboko na yo sœur na ngai Pati la belle papa oyo sala na bomo na ngai papa sala mpe na bomo na ye papa atete la monene na yo papa na biso lobi émission ekomande ya basantu lobi émission nde batete la monene na yo lobi émission nde to fungola ba bible papa na biso tiki to zo contrôle na ono so lekandaka na sika yo papa nengo yaki na bango ndenge pe kozonga na bango papa olobi papa yimo kobina liloba na yo tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent ndenge ba ekoluka liloba na yo pete bano babika papa zongsela bango ya koleka na bomo na bango papa nyonso zaki okangama na vie na bango efungama na kombo na Yesu Kristo nyonso zaki neti ya molili papa pelisa mwina na ba vie na bango na tiki bango na maboko na yo papa na kombo na Yesu Kristo émission omo nyonso kolanda yango abika azala sauver au nom puissant de Jésus-Christ nous avons ainsi prié amen. Ok, tokokota sikoyo na mutuna na biso ya liboso tokobanda na likambo oyo etali Brazzaville. Na Brazzaville tomoni ba refoulé bande ko na biso kuna ebele bazali kola libanda na tango oyo. Kasi mutuna na biso ezali boye pa ndeko Jean-François Ifonge. Participation nini oyo bino basali na Nzambe? O bozali ko mema na bandeko wana po ba uti na mboka mususu ba yena kati na Congo mboka ba mususu batika mboka kala ba mususu ba uti na ba province. Participation à bino bana nzambe zali nini na po na bato wana. Merci la parole. Déjà toute la participation à bino ngala le bango déjà ce ko kansara na Kisasa boza na ba serviteur de Dieu boza na ba serviteur de Dieu te na Kisasa boza na ba serviteur ya Lucifer bango na ba sangani na ba politicien wana ba sangana ba musicien wana nyo sezo le kana ezali na plan na bango ils sont là pour détruire le pays ils sont là pour détruire les enfants du pays nyo sezo salema wana mama na ngai ezali ba plan na bango pona na succès na bango pour bazola ki bokonzi na bango moni mama alors nous sommes de Jésus-Christ de Nazareth nous sommes là pour sonner la trompette et la Bible dit allez faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les. C'est lui qui croira, qui sera baptisé et qui sera sauvé. Donc, Moutasa koka son de la trompette. Moutasa koka Jésus-Christ kolobana kat nangai. Moutala kozala sauvé. Omoni mama nangai. Jésus-Christ tangayaki, c'est ce qu'il faisait. Bolandate, namoni moko akeko na pesi batu ba mapa, pesi batu soki banina, pesi batu soki bilamba, batu wana baza ba serviteur diable. Ba osala makamona pona succès na bango. Ngaso bina contribuer à na 1 cas, na kobenga jamais caméra. Omoni mama nanga na kobenga jamais caméra omoni ndo ezali ba prière na biso ezali ke Nzambe a libéré Congo voilà Nzambe a libéré Congo congolais a koma stable parce que ce congolais a komi stable a rozasuna mamboka batute et puis ba rozer mutu pamba les sous. Je me rappelle quand j'étais encore enfant papa nanga zo bisanga ike les aéros à l'époque bazaki batu moko fier donc au monde ba mamboka misuti so mo na poto bazaki mingi étudiant omoni alors lelo oyo lokola mboka na biso komi par terre yango tomi ko subir ba makambo zo mona wana omoni ezala makambo ya physique te ezala makambo spirituel soki batu oyo ba comprendre makambo wana ezala mbongo ta koza 10 000 € na tindeli bango ba osana ngoni so ba bi Yesu te ba osana ngoni Michael Jackson avait beaucoup d'argent il se retrouve où maman être riche c'est d'avoir Jésus-Christ dans ta vie omoni mama nga zaki mutu abasi nazaki ata na mono ata za jeune nga pona nga za jeune te ndena moni boy faut zati ni mona nga téléphone nazaki ndenge wala on était là pour détruire les autres omoni mama nanga alors siko oyo alors ezali ke mutu ayeba Yesu omoni mutu so moni ata bato ba bengani bato ba yebi Yesu nde bazana okuta bango ta mususu bango ba bengani bango te on okuta bango ta mususu fa ba bengana bango yeta mususu mona sala ki voyage moko boy donc Nzambe ayepana toujours ba neta likambo ezali omoni ya to sa batu kene yo lingo koyeba Yesu te yeba ke soki ndoki alie yo keli felo voilà ndoka ko lia lelo abonga mepe 3 jours ndoki wana ke royaume de Dieu yo keli felo ndoki alia ka mutu azana Jésus-Christ te voilà donc elo na kosenga na bango il est temps bailanda Jésus-Christ et puis bande kunanga ba combattant combat ezo simbal sou bien te pourquoi parce que beaucoup d'ici banzamba lokuta na kati beaucoup d'ici banzambe bon ko croire nos ancêtres chaque pays bana histoire ya ancêtre na bango alors ancêtre baza banzambe te na France awa baza na ba histoire ya ancêtre na bango na Belgique bana histoire ba ancêtre na bango biso pe na Congo na Cameroun alors ceux qui nzambe ya ba Congolais azali c'est que nzambe ba Cameroun azali c'est que nzambe ya ba Guinéen azali c'est que nzambe vous êtes normal. Est-ce que c'est normal? Donc ancêtre nabino ancêtre o bakoko bako bande olena banzete mais bo tabilamba point surtout maman mon amozo la azo même na tenti la jaune na mutu bako bando ta tenti na mutu au moins c'est les loyengi azo ta produit bako bando ta produit donc bozo ba makambo bino bozo présenter makambo wana te venez en Jésus-Christ et vous serez sauvés point barre
mais mingi ndeko ifonge bango bazali koloba tozonga na bancetre na biso bazali koba tozonga pote uti kolo yebisa bango balongwa bapoto bazonga kisasa bazonga ndeni yozo bazona bacentre yozo na poto yozo la frite yozo tia tentire na jaune na mutu mais zonga na centre zonga na barafia zonga c'est du n'importe quoi on a bien ngo loyenge et puis bible lo biango na temps de la fin boy omoni il y aura des faux Christ ils viendront pour séduire les élus bon na ba témoignage lokuta banzamba lokuta matia lokuta pour ba sombonga batu pour ba même en enfer mais heureusement bana ya nzambe ba yokata batu wana te yonga sona lobi likamo bana ngiki ba combattant ba ndengona ba combattant ngana sepelaka na combat na bango lelo oyo grâce na bango musique on a papa me betaka soutenir mokilo yo omoni bana na biso bando bota na baja ba 12 ans omona ngo bana kombe ba boti awa bana mike lelo mona so ba pousser ba renier so ba yega so ba zongi ba kado ba pousser nanga je suis du nombre so na biso âge na biso nombre bana na boto ondimate alors ce qu'on nzambe lokola kangolinga akangola bandeko nanga grâce à ba combattant ba musique on est beterment souté omoni déjà c'est une bonne chose omoni so ba combattant bazonga bomoko botika pe ko funda naka botika pe ko finga naka si y a un problème bobengana beaucoup bo solo là bino bo finga na ndeni bango na gouvernement na esa ba finga omoni yango siko bino bato bo bunda na bango ba finga na te bazaka bomoko so bino monte bozo pola vraiment bo selanga plaisir la bandeko na binanga bandeko nanga et puis les autres kabola bino po banzambe bozo sembela nzambe moko te voilà avant ta biso photo sa mission to sambelite so bango bazaki na nzambe avant ba sala ta mission avant ba sala ni ba sambeli au moins ke komba wana kitoko. Mais balobi était sans avec Jésus batmingi ne utoli bali comme combattant balobi était mboka wana Congo ba misusu bali koloba ekozala libéré te na Yesu ba misusu bali koloba ete ekozala libéré na Simo Kimbangu mutu na biso zali epa ndeko ifonge oyebi poto kota nanu tozonga na mutu na oyebi papa Simo Kimbangu quand même mama nanga sina loba yango omoni bible aussi biso moni Jésus Christ nga kufaki mama nanga akene ko teya tina bato bakufa Jésus Christ en kufaki akena mabela ke côté yana batu bakufa et puis Bible c'est que salut ezana comme musu de kana Jésus Christ na mona ndeko kamara na ngamoto yakene musicien mokili pe kaka koma ko samba aza obi ke na biso loko moko obi ke ba musicien tilelo o bazana mokili wana ba biso baza ba kimbangiste we ransona kana na maya kambate asa we ransona ki atiki ndoki we ransona kana na maya kambate moi si naza pasteur yaki na maya nkamba azaka na mutune moya bizarre comme na soki comme na soki mutune mo ya tchaka makilele bo donc ils sont là mais akena na maya kimba Mobutu akena na maya nkamba Mobutu akena na maya nkamba donc ngala soyo nakuta na mutu moko senga bi chef tala kaka place ozali yaka na kimba mais yemo na mona na tentira so na mutu metanga nde na koma la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Bote anenga chanjanga. Bon lukasko batu akimbangiste o bazalo kuanga. Na peso banda lelo banda ko luka bango lelo tale ya kala, tale sona ko makimbangiste. Au moins bango tamsa botama kimbangu abotama kimbangiste tia koli ma comme muyibi aza kimbangiste ser moko mobana semela kimbangiste mais aboti kana kata kimbangu aboti na ser moko kuna mama moi je te dis banda na koma ko sambela na biso nzoto moi cité na zana moi sinandaku ça fait depuis to koma ko sambela ngana maman sinanga ça fait 18 ans to moi sinanga tena ngana mokina ngana moi sinanga wana mais banda koma ko sambela siko ça fait 4 ans tout ça dans le Seigneur azana chambre nanga pourquoi pendant to balanité nzambe senga personnellement azana chambre naï kalamite to balana bon yebisanga kimbangista bon c'est-à-dire selon Jean-François Ifonge nzela ezaka moko okimi non la kimite amen omonyango naso yebisanga bazalité tala bango bien esa batu moko bazolanda loyenge kimbango ngani ayaki mutu oyo ayaki na mission. Il a fait sa mission, il est parti. Moi aujourd'hui nazawana na osala pe mission nanga. J'ai fait ma mission, je vais partir. Moïse a fait sa mission, Noé a fait sa mission. Frère point barre. Et puis bango tout le salut est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc bako sabinote bandeko nanga na lingara bino mingi. Souci nanga zali boya to bika. Souci a delbeza abe mabatu na lifelo. Bible aussi biso te représenter loko mongote sur le ciel sur la terre. Yebisanga ba catholique bazana eau bénite. Soki na Louvre, mayi babi Sainte Marie bimaka kuna. Bon baki mangiste bazana maya nkamba. Bon so maya nene za vrai. Omoni lo yenge
ba catholique bana maina bango au Bénite au Louvre au bana bikeko balala kana na ndao ba kimangi c'est pareil bon besoin de loyenge mais nous la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Biso ça physique c'est le spirituel. Ozoma nanga boye kena na YouTube omona mutu moko ba pakola ba nini biloko matoi ba tatouage tala ba brando le bene na zeka lokola nani te lokola maître Goliath. Mais siko tel na minute donc nzamba restaurer et puis nzamba pesina musala nzamba changer. Frère, ma sœur, bande ko na biso na linga bango mingi. Naza contre bango te, souci na ngezali bazala libérer. Batika kimbango ngani po obi nzamba rotuna kimbango na soka. Bien. Yo mutu tineke bango ba koar na yo. Arotuna ye. Natana mama moko bazoleka soki mama Judas, mama nani? Mama moko boye. Ce qui maman Kelani, maman moko boile karabozolo ba pe makambo moko ba koko. Donc nanga kina ya mabe pour na maman wana mais on a débat aux alam comme susu. Attends surtout ko za mutu moko ya bokoko. Bon qui ko ça débat so ko za la. Na ko ça jamais débat na ye li aza mutu bokoko. Moi je défends Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans sa parole, il a dit vous verrez la différence avec ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc si tu vois comme j'étais dans au place mon gosse na Brazzaville, na otama na Boutou. Tellement tu ibana ki mingi, tant zo tambola, na kino la copine na mo quelque part. Sinon zo na makona na ba poto na ba garde du corps, ba pire petit. Tant tozo ya na mulili ba to fana ba teleka ndenge na la tek na ndenge na otambo na mulili ba on a fait ça la musicien. Omoni parce que tu as une image moko ba mo benga ngai ba misko mise tu yo yebi ba benga ngako ba mo la na obujete to ba yemba ba bio vieux JF ba yona omoni mama donc c'est qu'on a bon Nzambe ta ba mona nga ba mso ba lekanga omoni ce n'est plus la même personne. La Bible dit en Christ nous sommes des nouvelles créations, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont venues nouvelles. Mona ki mangi se balobani wala foto na bango bato bakoko Jésus-Christ c'est azali nzambe ya ba indoté azali nzambe mindelete moli botika ba faux débat bosala. La Bible dit il est venu chez le sien et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il est venu pour tout le monde. Lui-même il a endurci mitema bayuda pour te conquérir le monde mobimba ezaki plan naye ko ba anga kitene na Congo comme ko prophète akitaka kimbangiste te so que na ba parti na ba pays ba prophète bakita même na Israël ba prophète bakita na Jérusalem ba prophète bakita mais tout le monde ba Moïse azanzambe na bango hein tout bien aimé botika la papa na ceux qui mbango makambo kala lo ba mso na ko kimbango azala ndoki omoni tama ba botele ba makambo omoni o mususu to moni na enfer ozomona pourquoi parce que na ba faux débat na bino botika ye yosko la Bible dit le salut est individuel. Le salut est individuel. Mon ko fa ba kotuno kimbango te ba kotuno yo moko o sala ngini na vie na yo o ndeko na fana kina mwasi na yo ndeko na fana kina bana na yo voilà mon ba kotuno yo ba kotuno kimbango te na bato balandaka nga ba kotuno bango JF te non ba kotuno yo o sala ngini na vie na yo o sala ngini voilà o la kotanga komba mutu tanga kombo na yo moko kabona na vie ya péché kabona makambo tout landa nzela ya Nzambe et tu seras sauvé. Point barre. Ok, tokota la mutu na biso mususu Jean-François Ifonge balobi ete Jean-François Ifonge toujours contre le pasteur. On aura toujours contre le pasteur pour yo mutu uti no ka bongo mama na sima. Miko e umeli quoi o ena bonzambe sika. Kwa hiyo na Mozambe sika okumi mbala moko ko attaquer na ba homme de Dieu minene o yakata mboko na biso. Ba évêque ba bishop okumi ko attaquer na bango. Comme si on a kanda moko au lieu o attaquer o s'attaquer na ba musicien o batika na mokili. Yo komi yo ye na bonzambe okumi ko s'attaquer na bana nzambe. Kanda wana yo zaka nango uta we wapi. Amen. Natangelo ko moko mbango. Par exemple, sur la fongoli Bible ti bande ko na ba o sepelate. Nazana Tite 1 verset 10. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. Donc circoncis banana nzambe. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs, et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ce n'est pas moi qui l'ai dit,
nzambe mtabina makamone babi auquel il faut fermer la bouche ndesko nazo kanga minoko na bango nyonso na kangi minoko na bino bo kanga minoko na bino bino nyonso bo bengaka ba pasteur bo kanga minoko na bino bino nyonso bo bengaka ba prophète bo kanga minoko na bino bino nyonso bo bengaka ba bishop ba archibishop boka surtout oyo ti boloko wana denile se kanga munoko ndongo bimona na kangi bino minoko bibelo biango ngana lobango o luki ngai na ko beta yo ngana lobango na saka franc na kosaka te Bible si pour qui ne retourne pas le royaume des cieux. Voilà. Il y en a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Il y aura suite. Ils bouleversent les familles. Ils bouleversent les familles. Baso bouleverser ma famille. Netinga na moni ndeko na ngai. Aina mona na ye. O bandoko c'est la bango makambo. O panza famille na bango. O bana mona ke papa na zandoki. Mona boyi papa na ye. Lelo ba sheke batondi. Bomi ko beta bana wana. Bango ba ke ko bata mana braza. Lelo ba bengani bango. Et outi na ba pasteur. Et outi na ba faux serviteur de Dieu. Ba misi bana batu bandoki. Nga na ko banga ndoki poani. Ndoki ndako kimangai. Nga ndoki ko kimangai. Se ba mo kabona mona na yo. Kabona mo sina yo. Yemo ka bi mo so za mo sina ngai te. Se mta ba pesa mo sa ministère. Ba diable. Et vous irez en enfer. Yoka ao. Il bouleverse des familles entières. Enseigne pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Au moins maman nanga. Donc bazo enseigner biloko baki ko enseigner te. Bazo boma ba famille. Surtout bino boboya basi na bino wana. Oboyi mama bana o nyokoma ki na ye, lokolo komi na bonzambe, o komi ko yi bambonga peuple de Dieu, la dîme ezaki pratique moko ya loi. Et nous sommes maintenant dans la grâce. Nous sommes nés en Jésus-Christ de Nazareth. La loi est finie. Maintenant nous sommes en Jésus-Christ. Ba dîme, les offrandes, ba temple, biloko no so ezaki na loi. Maintenant nous sommes en Jésus-Christ. Il faut libérer peuple de Dieu azala libre au moins maman na batona bazana ko benga basela nzambe te et puis kolobate ngane nzambe sika maman 4 ans moni 4 ans moi na ngaza moi na bébé azana 3 ans alobaka so po bete bi amina papa tu n'es pas gentil. Voilà, moi ça fait 4 ans je suis dans le Seigneur. Maman moi to ba bengi Noé tellement so benga pe so mission sera benga pe mission et ça bango passe maman lobaka bango ba loba ngote et on peut Dieu faut ba longa la voile ba kamana batuana nous sommes libres ba 12 apôtres ba senga mbongo panan ba koma kolanda ndenge zaki kala ndenge na batu ba chrétien liboso omoni ba apôtre oya ina pondu bokaboli oya na bango so ba commission de maté ya dîme omoni la dîme ça n'a jamais été de l'argent omoni maman nanga loba no mituna maman toyena likambo ya batemple ndenge touti koloba batemple baeglise batemple yango wana na kati na bibilia balobi ete Paul j'espère alobi ete ne manquez pas à votre assemblée siko te alobi bongo te alobi ni à notre assemblée omoni mama nanga omoni version ezani elobi ke parce que nous avons notre assemblée. Nous avons notre assemblée. Notre assemblée, c'est là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom, je suis là. Et dans l'église, l'église, c'est un momoko grec. Et là, qui c'est que peuple de Dieu. Les gens qui sont sauvés, grecs. Surtout, voilà. Tant pour la zoba, bon, yoga, tout le temps, forcément, Matthieu 16. Il y aura place église bandit, Matthieu 16, verset 17. Mukomo Jésus qui s'avait na discipline na tuna bango mais nini batu balobaka pona nga libanda. Balobaka yo za boy, balobaka yo za intel. Pierre alobi, tu es le Christ, le fils de Dieu vivant. Yoka likamu Jésus qui c'est la bina na Matthieu 16, verset 17. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon. Comment on dit Simon? Faut pas dans mon pasteur moi le couteau zolba moni ba Pierre balaki ne bon OK yé connaît Simon so Jésus appelle comme Pierre la sur quoi brique donc yo ça brique ça sous oza brique donc biso toza ba brique net oza boto tonganda comme spirituel moni yoka abi Jésus reprenant la parole lui dit tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Yoga verset 18. Et moi je dis que tu es Pierre. Comme nous Simon Menga, tu es Pierre. Et que sur ce roc, le roc c'est Jésus-Christ. Et que sur ce roc, sur moi, je bâtirai mon église. Et que les portes de ce jour des morts ne préviendront point contre elle. Nous sommes de Jésus-Christ. Nous sommes les temples de Jésus, de Dieu. Au moins maman nanga yoga c'est la maman nanga limbi sanga muke pour bana pe balingaka bana yoga
Il y aura tout un verset avant aux andeko frère Tanguy. Il y aura acte 17. Dans acte 17, verset 24, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Limbisanga muke mama, soko tumulenga makama Jésus-Christ na yaka mabe, limbisangai nazana 1 Corinthiens, verset 3, 16. 1 Corinthiens, verset. So comme ça, 4 ans, mais c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Au monde, maman, 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Maman, l'Esprit de Dieu n'habite pas dans les temples, il habite en nous. Nous sommes les temples de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Parce qu'il a dit, il frappe. Si tu ouvres ton cœur, il va habiter en toi. Donc s'il est en moi, s'il est en toi, s'il est en elle, quand tu sangani boué, tu vas partager. Et puis, tu vas sangani, tu vas partager. Et ça, c'est que, zanatenge logo moko natenge logo moko awa limbisanga mama tozali awa yoka toza awa na 1 Corinthiens 16 verset 15 yoka bien oka mo église. Les églises d'Asie vous saluent. C'est babi bandako lobaka donc ba croyant ba chrétien Asie ba pesi binombote yoka. Les églises d'Asie vous saluent yoka Aquilas et Priscille donc moi c'est na mobali donc Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison, vous saluez dans le Seigneur. Bon, ce que l'église a dit, n'est pas l'église na Priscille, l'église n'a pas bango, ba pe binombote. Donc, balbi que ba chrétien Asie, ba pe binombote. Aquilas, exemple, JF et Françoise avec ba croyant bazan nda kuna bango, ba chrétien bazan nda kuna bango, ba pe binombote. Et ça là Prosper et maman Agnès avec l'église qui est dans leur maison. Point barre. Bako sabisote. Maman, l'église c'est ezali biso. Zanatanga suka bon retour na question mususu limbisanga pour éclaircir peuple de Dieu balongwa bolongwa kuna bolongwa ba libérer bino yora nazana Éphésiens 2 verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Omoni Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Omoni maman nanga yoka awa en lui donc en Jésus-Christ en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Yoka verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Jésus-Christ. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Tous ces gens, c'est des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Bon, le kumu, jeep, veste. Donc, voilà. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà dans la nouvelle alliance. Dans la ancienne alliance, il faut que nous les lévites. Dans la nouvelle alliance, Bisso, Apocalypse 1, verset 6, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Bien-aimés, boyoka, bien-aimés. Bien-aimés, ezali ne masanote tout ça ko sala. Si tout ça ko ganga boy, si tout ça ko loba boy, si tout ça ko ganga pona bino. Bien-aimés, batuana ba yé comme mabino na lifelo. Batuana ba yebi bango boke na lifelo. Baza ko kosa bino, na ba français à lokuta, na bangla lokuta. Bien-aimés, en Jésus-Christ tu es libre. Si tu n'es pas libre, c'est que tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Bien-aimés, ba libéré yo. Sangana kana mwasi na yo, sangana kana mobali na yo, na bana na yo. Sambelaka boza tana ba 2-3 bandeko bozanga na bino bokele bosema na ndako frère Tanguy lo bosema na ndako ya sœur Mami Mobunga lo na bosema na sœur na ndako ya sœur Bijou Malonga lo na bosema na ndako ya frère Toto Prosper famille Bopumbo oh bien-aimé lo na bosema kara bongo pa mama Octavine bien-aimé bozala bongo bolanda bango te bazo kosa bino bango bakoma ba plein ndeni bango na ba mission ndenge moko mission plein bango pe ba plein bazo sela mokili oh bien-aimé mais biso Jésus-Christ ateka mokili ote ateka bokonza likolo bango bazo te ya mokili
bakoma ba plein au homme de Dieu, grand homme de Dieu azala raté. Lui-même le grand homme de Dieu, lui-même, il est la star, Jésus-Christ de Nazareth, il s'est donné à la croix pour nous, il est mort pour nous libérer. Mutu moko te akufa pona yo, loba na maman lang, maman baba ko ne kulusu pona ngai, nese boko soa na boko kamwa. Tako nenga finga o soki muninga na so Micheline, pona biloko mike, so ko ne bani mama, baba ko ne kulusu pona ngako. Bombo mekango pego, bolo bana bango, mengelo na robisa yo, ngana ko baka mane kulusu pona yo te. Ngelo na ko senga na yo, yaka ngai na yo, to landa ye, pour sia baka maki ne kulusu pona biso. Et toza déjà sauvé. Omoni, toza déjà sauvé, toza libre. Yaka ngai na yo, to kende, tanga ko ya pour to kende. Omoni, église ezali ya mutu mo ya Jésus-Christ, ezali ya mutu te. Oh ngala sa yo, église na ngai, oh mon église, l'église est à Jésus-Christ. Église ali ensemble des saints. Il venait chercher son peuple. Ah. J'ai les larmes aux yeux dans le baramakambo. Le bano maman. Ok, Jean-François Ifongue, to boni pe na ndenge to outi toujours kolobela makambo église. Ah na kati na Belgique ba église ezali belé. Ba église ezali ba pasteur bazali. Mama na kati yote. Omoni na kisasa kona balabaki ba okangango. Faut mone ba yima be ba sele ba réunion. Bien aimé, beaucoup de bazo kanga église ali spirituelle bako tali biso de lusangani nela okanga biso. Omoni bazo kanga ne magablo na bango. Ba magasin wana nga je suis pour ba kanga ba magasin wana. Parce que biso nga la sembele biso de nzota. Te sokutana. Tu kana bandako. Nga la fa na tangi après awa. To ki ne pas sœur na biso Coco. Sœur moko sali pe miso mikolo sœur Coco. Ba depuis ba panzana libala na ye mama bana 5. Omoni koke matoko madira no après awa tozo kende na ndako na ye boni biso mission na biso ngwala bako kanga biso ningini bako botela biso nini wana ezali ba maga Jésus-Christ atonga église wapi Jésus-Christ atonga oh Jésus-Christ a l'acception exemple ne ko temple so Jésus-Christ a ce temple le bana ba soko ke ba kene pe jeune na kana na zamba mbaba kama pe ne kulusu miyibi Jésus était venu nous libérer au moins soko apesi biso ba condition to landa nzela na ye nous sommes plus sous la loi mais nous sommes sous la grâce point barre. Makamanza meza nango peteze lengi mama tanga na mokili kuna kopena zanga na mokili pona mokili mbongo na nga ngamo na mosi na bana nga na balo yingi na nga na bonza me comme so futa sale veste na nga pasteur sapato na nga mosi na nga boti ah na mokili kuna sala kango ya somela zeme mosi Kofi Bilamba omoni no bozo mateke bino moso na bonzambe okomi so muta okomi na ba charge. Ok, Jésus Salobi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des repos. Le repos est en Jésus-Christ. Nous sommes en repos, nous sommes libérés, nous sommes libres en Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez le son de la trompette. Soyez libres en Jésus-Christ. Bo kabonana batuana, basukula kabasi ya batu, basenga kabatu abatu mbongo, bakoma ko bimana basi, baboma mabala, ko bimana, namala mibali pe. Natani États-Unis kuna bakangi moko abisaka na bana bato mibala mike. On a le pasteur. Et puis Mama Zela. Bato na bide soki ba uti wapi? Ndeko nanga Coco Chanel soka zali wapi ya okotelanga makambo yo. Zana tanga lolo moko. Ngane soko tito bando ko bomana pona Jésus Christ soko kamwa bilobo kamwa makamezo na mboko pona Jésus Christ eza maka ale mono to lobaki yango alobaki restauration so bana na église dezo bana bana nzambe ale mono to avait prophétisé kalate boko mona mda to ko simba ba machete kalate il faut et moi moso na mbina kota pe moi ba langage parce que moni mama moni mondo ko loba poni ne biso na internet to ko ba net ngana noko do ba ibi bango ba iba yuma wana c'est des yuma parce que ngabi na sobe ngai makambi tumba na yebi yango ko kabela bitu makofi na ko kabelo kitoko na kabelo na personne na matabiso kenango mais bango bazo basé en Nzambe surtout na bango baluka nga poani baluka nga moka bengai baluka na ba petit na oh mais la Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craint Dieu. Bon yo zo tinda ba to na angité tel bango kuna na kini ba mukunda bazana ba garde ko do bazana ba so place à angini musala angini do azoli ba ange ba bato do ange ba longi musala ba démissionner. Diable nalinga binoti mananga te lo moko au monde abalbinin yo j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous. Il est au-dessus de vous, le Père, un seul Père. La Bible dit un seul Père. Mukuna, tu es le Père de personne, tu es le Père de tes enfants à la maison. Mutombo Kalombo, tu es le Père de tes enfants à la maison. Tu n'es pas le Père des gens. Tu n'es pas le Père des gens. Maman Olange, oza maman mutu, oza maman banana yo. Oza maman banana yo. Tika bana nzambe. Bandoki, boyoko sabatu. Ba ondo ba maman papa, maman la ko bala lobi. Maman bon bano ba mo wana. Ababi un seul Père.
un seul Dieu Père, le Père de tous. Nous sommes tous des frères dans le Seigneur. On est versé dans Éphésiens 4, verset 7. Botanga yango, bokita nango ti nasuka. Na bien Éphésiens 4, bobanango na verset 6, bokita nango ti nasuka. Bido zo sabiso ke Nzambe apesi ba don. Jésus-Christ étant descendu dans les profondeurs, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs. Il a donné les 5 ministères, maman. Il a fait des dons aux hommes, des dons. Les autres comme pasteurs, les autres comme apôtres, les dons. Au moment où on a don, tant que on a 3 dons, tant que 4, ils ont don. Si on dit comme pasteur, le moment on a apôtre. C'est quoi comment on a Jean-François Ifongue au Kendra l'église? Maman, église, Ezali. Alors, on peut faire la église. Pour que nous fassions l'église, ça veut dire yo et l'autre côté. Maman, bakosa batu, so mo siko batu asambela te pour mutabi ke lokala za na mbongo te fona ko ya pona bano sambela. Bakosa batu babola ne basambela. Lukuta, frère nanga Tangi, un monsieur il travaille. Ana ndako na ye, ana mbongo na ye. Omo lukuta ngai, je travaille, je vis très bien, trop bien. Ma femme travaille. Toi na ndako na biso na bana biso. Tu as appelé pour changer Mutuka. Et puis tu as Jésus-Christ, tu as tu as gêne, mais tu as bien. Et ça, tu as au bola, Lukuta. Et au moins, tu as tu as fallu, mais ça me l'a été pour nous, n'a pas été dans l'Olympia. Donc là, c'est la Tina au Koya. Au moins, c'est quoi? Nous avons quand on a lié Banzambe, maman, on a mission. C'est tout. C'est au moins comment on s'abat tout. Mon c'est la tia comme un mobola. Jésus donc ba mimi évangile le kuta et puis malgré ba mabola yango ba maman ya batu batekaka mapa mbongo ne ya mapa après sarabino maman mbongo wana zo futa loyer moi zo tangisa bana na ye après sarabino bino boyaka ba poto boso makaba dip bokendaka pe ba mbandaka bokendaka pe na ba suka na ba village kuna botika bokendaka yango bandiko na ba combattant joli na lingaka bino mingi do ba ya kasusa wa kututé un coco louosi yekuti ya lia kabonde na maboko lia ya lia kabonde ko lia batu mabe basanga na ba misa mokili na ba politicien pona ko détruire ta lelo ba infiltrer ba combattant ba infiltrer bango souci kaka po ba ya kaka ba ya ko bebisa bana na biso ta mona ndiko na Goliath mona kitoko boy donc ena moi n'est pas mon frère JF o mon nelengi suko mona frère JF vite a mona JB piana so on est JB piana benga ma fille. Oh kaka, oh tu as pété mon numéro là des diables. O moko bakangi na Paris kuna soki église miel yoka comme église miel banzoi donc toza na ba sera ba toza na zemi mobali ne azo sa sera wana ke alongola zemi wana parce que si mona azo mona na milimo ya ma po ya oh mais bokanga na batu ngo ndingi ezonga na zo comprendre te ya ona lobi na bino na bango boza bandoki soko mission na bino bana nzambe bakota na mission na bino po bakangama nana sera nga mo ya zalaki na Kisasa soki passer bango bandika mambo nzambe bango ba groupe on a bando quoi ndoki ba jeune na bango omoni ba jeune na bango Jésus ko isaka nani ngai nazalaki ndumba mobali ngana na osima bakisi bilamba produit loyenge ngano mona ngaya basalange lokote babambanga te bapakolange lokote yo wana na komi na ngo témoigner Jésus Christ na mo sambela bazo bika mama moko mwana na ye azaki na zemi tension c'était avant-hier ngana frère Tangi maman wana mwana na ye zemi so azaki na tension akeno pela babi fo babimisa mona na pona tension siko même babimisa mona ezate parce que azaki na tension fo tension qui était 2 jours maman na bengi nga na frère Tangi to komi na hôpital to mona ta mona te po bakangi les hôpital mais maman na libanda maman ya mona to sambe na maman mona na libanda à l'hôpital ko matamati oh bazoto babi tension kiti mona boti le bata amen après ça t'es incaté na bise buka mabolongo yipsenga merci au moins ici mais ceux qui battent wana il y a un environnement spécial mono nzamba pesio soma ngata ndako diable basomi bandaku na pone bolongo sate boza ba esi ba fenea ba inapte ba ki matambango te do bato ko bete donc ngamo ko mona moko ngabi na susu na ngezala ko moko penda ata moko na bete bambata ngaya ka susi nanga
Oh, il y a qui chasse ou bien au Carabazan pour toi, pour la Belgique, pour la Belgique. Surtout la Belgique, la Belgique, bando qui n'a pas séqué. N'a qu'on a raté la mon côté. Non, moi, à mon côté. Non, moi, on a un tambour, na banga binoté, na banga binoté. Et puis moi, c'est pas du genre, un tel yako bundé la ngai. Non, namuki na sala ngote la bunzami na sala ngo. Namuki na sala ngote. Namuki na sala ngo. Ngana banga binoté. Ngana so bundé la Jésus-Christ. Bino bozo bundé la bakutino, bozo bundé la batu pamba wana. Batu pamba, na boza batu pamba. Na bino, na ba pasteur na bino boza batu pamba. Et vous irez en enfer parce que Jésus-Christ nous a libérés à la croix. Maintenant, il anda Jésus-Christ. Yo ozongo ma vérité té. Olongo landaka natanga verset asuka. Mama yoka verset oyo. Comme ça mbande onanga tangi. Mama yoka verset oyo. Verset on a passé. Yoga verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ dans 2 Thessaloniciens 2 verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Voilà, on a walé ça. Si. Bah Sankara, ah voilà comment on Sankara. Bah témoigner dans l'église naïe, bah héritier. Comment on t'a témoigner dans l'église nous? Le biaké à quel bête musique. Le biaké au fin héritier. Donc bah ça la publicité bango na bango. Ni tu m'as walé ça. Bilo balbalé na ça azamuta au batamba. Walé ça. Moi je te parle. Aboua kelangambas. Ngam to walé ça na c'est moi c'est na Bruxelles là. Bah tu vas passer ba mbongo ba. Mutu abongo mule mna na betie ba mbata pena kitoko bomoni ke ba mamba soko saka ya yemoko. C'est quoi pour Jean-François? Yoka fait ça dans d'autres temps. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et des signes et des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent pendant Obazo Bunga, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Baboy Kolanda, amour la vérité pour baser la sauver. Rabiso va laisser ça. Oh, Moussou Swana, Wabinos, comment il s'appelle encore? Ou alors, Moussou Swana, voilà. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie. Tu m'as bien bolingi bango. Yoga, nous avons une puissance égarément. Bolanda bango bien. Yoga verset 11. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, qu'ils soient condamnés. Donc, je sais que ça y a qui libéré biso, yobo, yobite, ngaïka pharisien, ngaïka dim, ngaïka pasteur na biso, ngaïka boy. Ok, c'est quoi le binini? Nzambe sko atino puissance égarément, bunga bien. Combataka batroka biso ba frère Jeff Ifonge, o toze même nos vérité, to sengi bino mbongote, nga na besoin mbongote, na sengi bino caméra te pour na sala émission, na sengi bino lokote. Et puis émission to na salaka, Nzambe monta sa na benga rappel journaliste te, lelo on a dit na ndako lobi ndeko na ngai a bengi ngai, commandant Goliath a bengai ke bazoya lelo. Omoni baye to sala bango mission pe ba kozonga na bango. Donc Nzambe mutazo kutsanga na bato pour na émission na oyo na mona écoute moi na muke de grande sœur na ya zalaka danseuse na biso na quartier latin. Dans grande sœur na limbisanga et elle est morte. Akufa. Pour na buzoba ya ba leader ya ba musicien. Je le dis aujourd'hui. Grande sœur na ye. So bandeko na o benga na quartier latin ba mo ba oyeba de qui je parle. Na autant comme on a été paix à son âme. Bomoni. Tu as ba danseuse belé, ba danseuse so be baraté. Bino de bozana po ba ki se musique tambola bien. So boye ba ngote. Mingi bozana na bo beba na bino déjà. Boye ba bola nanzela Yesu. Grande sœur naïe. Na rotam no communique quand même hein pour ba yeba. Atanga. Amen. Mais au baye billet, ba de qui je parle. Pour baza ndenge moko na elongi. Kokuta ngana kutena yeto ba na moni asala ngana émission, j'ai les larmes aux yeux. Pour ce qu'on a remis tout le monde, nzamba sauvenga, mais sauva qui y a na été. Bien le makambango. Bon makambango. Ça veut dire que nzambe akosala moko akoya po bino bo fungola miso. Bande ko nga basi, bo kabona ba danseuse ba musicien wana. Bo kabona na bango. Ils ne sont pas de Dieu. Bazo détruit ba vie na bino. Ba mission na soka bimina yo atuelo mona libumuna ye. Elo kwana na libumuna yo, mon bal so bimana ye, mon bal wana pe elo kwana e komela semence na vie na pe baby. Combien de ba bimana ba danseuse pe bazolo ba vie na bango pe beba.
parce que danseuse dans un loko moko ba tiena libumu parce que soko bimina mission to bimina Lucifer yemoko talbe musicien azana basi mbele mission de mine basi ebele eza yete eza ke pour musique ne tambola il faut sala ba makambo ne belé il faut melara ba bloc belé bande kona ba danseuse botika bango tana ba misa binsa no pe à moitié nu bo fungola ta misute ata pas sur nza ndenge ni na Congo. Alors tout on a mon na ba gouvernement na baza ndenge mona ba mission bazo nyoko la peuple pour ba danser ba kena pour ba mission bon baza besoin ba détruire et puis bazo bomba tous les jours ko bomba ba congolais ko bomba na poto awa baza beliki biso na bien bo sanga mundele assemble la rapport kende voyage mundele assemble la rapport zo musala mundele assemble la wapi pour bota mundele assemble la wapi pour bala mais ndeni bino obala pasteur o salbe pasteur OK moko zo benga na téléphone la bisinga o bakati nga loyer oh non mais ça ma famille non na bise tu travailles oh non c'est normal bakato loyer c'est normal mais comment bako sarabino boy mais so ngana sembe une fois Jésus qui espère yo c'est mbongo boy Jésus c'est le cause qui péché qui ne péché akepe keno zambongo na mnoka mbisi Jésus me seki mo kapia qui était mais au moins bako sabino et comment bibon eh frère nazo comprendre na bibon mais sœur mais peut-être des microbes. Ça fait combien de temps on s'est examiné? Ah, vous m'éliez. Mais vous avez même ramené ça. C'était pour le salut. Et puis, à le Bible, ceux qui ont mis au Karaminaye, allez, au Salanayo, à Colonne Mabine, Katinayo. Et comme il y a pas passé par Kosarabango, Nathalie l'église, moi, on va programme de délivrance, programme, on dirait que nous délivrer. C'est Dieu qui délivre. Tant qu'il y a un côté, Israël, Égypte, Israël, on va écouter. Il faut que vous la mise au camarade. Mundele awa, mundele ta. Ba na orchestre. Mundele Michael Jackson a six à danger. J'ai sanga danser blaza Michael Jackson a bina na ba slip. Journal l'idée. Bazo utiliser bino, baza mission na bango ya ko détruire bino. Ba bi ke mutumu nous zoba ba biso banzambe, ba biso sikoyo, to on croire na makamo ba croire c'est à l'okuta. Mindele ko so majorité ba sambela raté baza bien moko ngala musala ba collègue na taso bana ba 20 ah bien rappel ça va JF oh vous avez pas yazo mona ke bon c'est la vérité il a la vérité en lui bon soko to bilika mo soko mo zo lukuta ko bayo mbala moko vous avez biso ba congolais il est temps bolongo na piège ya politique ya Congo bolongo na piège ya politique ba pastel bolongo na piège ya ba musicien congolais alinga ennemi ya congolais za congolais yemoko Congolais, nga ben a sacrifié 48 personnes. Nga. Fait a sacrifié 48 personnes pour na beta ba Olympia. Nga oso mona aw. Et puis j'étais prêt à le faire. Na wanga na ngote. Ba na nga bas nga bas na nga butu. Yo te makana mona mise moko na bi no mbikona mona nani. Ebi fine. O mena mona politicien mo nga ba na nga ba ki songo obemi na ye. Ye ba ko zo bimana nga moko po nga nga mbala na bango. Mari de nuit na bango. Makameze belé peuple de Dieu il est temps bo fungola miso ba musicien miso ba liaka salité na bango miso ba bimara na bamboa miso ba bimara na bala mibal miso ba bimara donc miso à ça na conseil inter a retourné 24 filles bo mutu na zoloba bo makambe belé eza na Congo miso ba bebisa awana moko azawana fille moko ba sambele lié azoloba pi azana piège mission na autant ma mission j'ai bien piano les anges adorables. Comme ange adorable. Ange adorable, c'est les anges déchus. Oh, Bouaka. Boltika ba musicien nga na banga rabinote wera na banga rayote jibe na banga rayote kofi na banga rayote binoti wana ba papa na banga na rabinote papa mba bebisi ba tebele na poto ba fe na nge belé tela bango ba la firenze tela bango na poto ba koma ndengeni lelo bebisi bana ba leki na biso mike ba Al-Qaïda ba camarade na ngai na mwana vie na nga moko za na kati ba Al-Qaïda wana ozomona azo bebe tout le do atiki ba ta age na ye ba sacré soki zaza akiti na bana la firenze lelo akiti na bana na ye akiti même na ba koko na ye. Donc c'est un papa qui a pitié. La journaliste na télévision. Donc lui, sans pudeur, il s'en fout. Il a des enfants, parce qu'il sert le. Tinda batunayo toko bete na makofi kitoko. Nga so betting na mobile. Na pas ça na mabilité. Il y a un problème. Bon so betting na problème. So betting o gagner no ngati. Mais moi j'ai le Saint-Esprit. Vinayo pe et baby malamoko. Histoire vraie. Nabi des choses en question surtout na. Ok, nanya so aussi koloba Jean-François Ifonge eloko nini yo memi na bonzambe ngo zoloba contre pasteur eloko nini yo memeli o memeli bana nzambe bazali kolanda biso
nga naza moto komemela côté naza simple instrument naza moto komemela côté onza masani na ngai nzambe pe na linga sala ngo pe na ndeko azolanda ngai donc ndenge ezali wana biso toza ba simple instrument ya nzambe omoni nzambe aza na besoin ya bana na ye a récupérer bana na ye ndenge a récupérer ki bango na maboka pharaon ndenge lelo paso ndenge pa récupérer bango na maboka ba pharisien ndenge pe lelo aso récupérer bango na maboka ya ba soi disant ba benga ba pasteur parce que nous nga ko benga pasteur te ko benga ngai apôtre te ko benga prophète te benga nga frère je suis un frère lelo ba comme bishop so tene bishop yokai o eza comme ancien eza en anglais bon tu le baneka pas bengo ancien ngo atana chiluba te atala kitete la babengo ancien atala lingala na lingala eza ko nini mpaka babengo ta mpaka te et pas no bishop peut sonner bien hein ba serviteur ya diable il faut mona ndenge ba latara na ba église na bango pampamba wana ni alingana nga batu wana te le ko basa benemi ya Jésus Christ ba pe benemi nanga so ba confondra parole ne ba baka ce que moninga na ko ibenga bo solo la mais bango ba bandeko na biso te comment te robenga bango to solo la mais biso entre biso to benga na ka to solo la ce que moko koyi e mona ko sala frère tanga benga frère boy bien te frère tanga e monga pa na benga to benga na ka biso na ba solo bandeko omoni bible obi lisusu ke ce que so tea t'es avec douceur. Au moins, monsieur tant que tu t'es avec douceur, avec amour, avec paix. Mais les lois awa, ils ont côté à thé. Les lois ils ont combat. Il fallait ça élite, élite, avec douceur. Non, monte pour. Qui combat. Oui, qui combat. Qui combat. Parce que moi, ils ont serre mon gonza malaxé vision que yem ta tininga. Maintenant, azob ça que frère on a na combat. Na pese mission ya Robitumba. Il passe contre Ndongo le balou, c'est un frère Nzamba yebisinga, on était dans la joie. Omoni elo nazo sabatouana, il est temps au baza pour nabi entre bango parmi bango yanza bebe baza. On tellement que mutu moko apesa enseignement mabe okoli nango et puis omo salelango. Mais ce qu'il faut la vérité et puis Jean-Baptiste Alobaki, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de l'Esprit Saint. Et puis on a vu Jésus a baptisé mutu na maïté, tant qu'il a baptisé mutu na Esprit Saint. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes les disciples de Maï. Maï au Jourdain, il y a Maï qui na Molimo Santo. Maï wana Jourdain, il y a Maï pam baté. Les lots on tous na Maï ba au stand, passe ba mindel ba no sokola bolumbu, na ba fleuve passe ba boma ba tebele, ba Maï à Masumu. Donc le loco solo moko pasteur mazo ko ba tu baptême, na ye na mutu moko ba dinda, ba retrouver 3 jours après ba kufa ba bimi côté na ba kufa. Yo ba ventil. Omoni, le lo oyo. OK, c'est l'Esprit Saint avec l'Esprit Saint-Esprit. Il a bien dit, allez faites de toutes les choses des disciples. Enseignez-les. C'est lui qui croira, il sera sauvé, il sera baptisé et il sera sauvé. Au moins, ça veut dire, Moïbina croit, tant on va reconnaître Jésus-Christ, il était sauvé, il était baptisé, il est parti au royaume des cieux. Au moins, donc, c'est que les apôtres, les 12 apôtres, tant Jésus-Christ s'accueillit, ils étaient dans la chambre haute en train d'adorer et Moïse Moussa de quitter les bango, Motebi, et puis on a moutou, bango, Baminora Sika, bango parlait, langue, yebana, oiseau, le batilouba, oiseau, qui congo, le bakomi, yabarabara, yoko, des démons, papa, on soit, tu wapi, oh, et où tu wapi, au moins, pour séduire, surtout moi je qu'on anda kunanga banika moko ya baba gabi oh ah oui baby mon nzoka luku tatanga bano 500 € faut payer au monde donc ba les gars ne frère nga sanga benga bango ba commerçants spirituels donc ils sont venus pour un but ya ko détourner le peuple de Dieu ya ko soma bandako OK biso bandako na biso c'est la biso na Rome de Dieu alléluia Jésus-Christ a dit je suis parti vous préparer une place. Donc ce qu'on confie, nous sommes dans banda que c'est la biso, banda que tengama na bokote. Ah, et tengama na liloba. Ndako chef tellement pour et tellement. Ndako nani tellement pour. Yo siko zo tengama banda ko physique, na bambonga bato moyibi. Et on a le barso na zaki moi na pasteur son. So na zaki moi ça pasteur son. So na zaki mobile de lo ba komba na ba pasteur ba koma, na kata pasteuse. Ba koma. Ba koma o ma couple mobile moi ce n'est pas comme pasteur. OK tout le monde Jésus-Christ a 12 disciples moi ça la quitter OK basi bazana molobino bozana on a koloba la femme samaritaine akena Samarie namoni Jésus namoni Messie batu babongwami tango Jésus a sécuit atindi basi beaucoup ne sont pas disciples dans sécuit les femmes sont parties alors bino de bozana faut botelema batiko kangabino batiko bimana bino oh bozaba instrument na bangote vous êtes là pour parler de Jésus oko na matonge bongo la motima c'est ça le rôle là-bas si so nous sommes là pour prendre l'autorité pour enseigner point barre le lobasi ba koma oka soki neti moko so ya continuer na yeba kangiye allez moi ça remplacer na kata temple ba masumo allez
po yo kanema songa terre fo mala Jezabel na wera na bino pe iye na maya nkamba iye na Sankara de Kunta moi sikuna pasteur azo simba bla mitu na bino ba simba bino pe na moi sawer mama pasteur na ye wera papa pasteur na kangi ba suki. Vous êtes bosa batoma bouma na bisabino alors botika komba Jésus Christ bosa la satana na sepelaka ngana lo bango na sepelaka na moko comme ne matadiki bala azanganga ya lo baka ya za ya satan ya lo baka ya okene pa nzambe te pona nzambe kona to bata molimo ya linga za la muta mokili ali akane mosuni il a dit il le déclare des gens comme ça nzambe ko sauver mais yo ce ko zo ya ko kosa batoza ya nzambe mais oza nzambe te anta nzambe sa biso bokeba baza ba lourd ravisseur batika poso meme ozomona so abiso to ba bango na bilembo na bango et puis tozomona bango na bilembo na bango miyibi ba fimisa mabumu na mbonga ba dimba fene ba sala raté omone baza na pe mata bitumba osomona Goliath osomona nani ko nani un coco louose oui bon so quand tu mutu lokwa soto kotelo na temple mo église mora ba panzane bien aimé dans le Seigneur si je parle comme ça c'est par amour c'est parce que j'aime mes frères j'aime mes sœurs j'ai une mission pobo bima na maboka batwana bien-aimé kalate masi ya kozonga so pas so mena kozonga liwe la karate et belé ba kufi bien-aimé nga na kola na Paris je suis né à Paris mais nana ba ninga ba kufi belé nana ba ninga na Bruxelles peut to sakana na bango to bima pe basi moko baza suna mokilote nana pe na ba ninga tilelo baza atena sida et puis nebi bango bazela liwa bien-aimé pourquoi ma kamone elaki ngate pourquoi ma kamone elaki batu musute pourquoi ma kamone elaki bisote bien-aimé ata yo oza atena sida Dieu a besoin de toi il peut te délivrer kolona batu wana te ndokana ko sala sambelela yo alonga la maladie wala mais alongoli yangote mais alongoli mais azotinoka en enfer omoni mais nzambe ako délivrer yo nzambe ako délivrer bien-aimé viens en Jésus tika kolanda batu wana la Bible dit les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux bolanda batu wana te o Bible ya Bible na tanga colonisation nzambe ko utiliser moyen nyon surtout ka pas comme cet évangile dit amen sur kozali nzambe ko utiliser même mutaliboma pour évangile tambola nzambe zo utiliser nga le pour évangile kende kaka amen Bible na ne kokate ti le Bible makambo to lo baga ezaka suite à Bible mais ezaka po bolungwa na makambo wana bolungwa na makambo wana bozo boyo ka Sankara qui dit des bêtises puis il parle d'un perdu et vous suivez ces gens là bino batu boyo ka ngwana ya boyo ka batu moko boyo ba politicien mo vous appelez ba politicien ba Sankara baza un politicien bazane Sankara donc lui il est là pour parler de quelqu'un et vous aimez ces gens-là. Batona balingi na bango binoté, balexara bino, balexara bana na bango, pour bazana na succès, pour bazana pouvoir, bien aimé. Bo kabana batuana. Si tu es en Jésus netinga, na la sarabango défi, baya ko liangai, bako kufa bango moko, bako liana bango moko, bako kufa bango moko. Parce que quand bako mekabalia, bako liande bako yo kamna Jésus Christ na katia. Bien aimé, quelle joie. Banana koma na Yesu, kimia libela. Banana koma na Yesu, na linga su mos na koleka, comme Françoise, une belle femme naza ko mona kitoko na été naza ko mona kitoko batu misusu mais bana ko mona nzambe oh soki na telier na kata pasi ne na ndoko mabe na ndo salaye obeneme na ko pe ko so maladie na ko pe ko pese maladie na kufi ya kufi bana batelengani bena le Seigneur biloko so interpeller combien ba kufa bana le batelengana combien ba sana maladie ba pesa pe bana pe bazo kola sou bien de po bazana ona nzoto moral les a bien été ça c'est le diable il détruit le peuple il détruit le monde il détruit la Bible dit na 1 Jean 5 verset 19 la Bible dit nous savons que nous sommes de Dieu mais le monde entier est sous la puissance du diable bien même télévision publicité a montré moi c'est motakala bien aimé tala baso détruire biso ba même son enfer boka bolana batuana OK bandeko bino moko bo sili kolanda ndeko na biso Jean-François Ifongi na ndenge asili koloba pondeko aleka na bilili alobaka mateya o azali kote ya bino ezali pambate bandeko tangu nyonso tangu ndeko azali koloba surtout na likamba uti koloba o ya ba danseuse vraiment bosakana na vie te bandeko vie ezali blague te omoni lelo tangu tozali kolala tozali kolamuka ezali ba jeté tali nzambe so peso grâce ozala lelo na bomoi ezali po ye moko alingi c'est-à-dire il faut kolanda bate yo bazali kote ya biso tangu nyonso o ya malamu il faut kolanda yango ndeko Jean-François Ifongi soki liloba suka ezali ya koloba poto suka sa émission yo. Merci ndeko nanga ya mwasi elo na lobika kana ba sona ba danseuse ba ki bazala bibwele ya ba musicien bazala bibwele pour orchestre tambolaka na surtout bango na bi danseuse mo elle va se reconnaître to betana na quartier la terre mukolo mususu Kofi agangela kaye pour zoka danseuse mususu danseuse on a loba pendal ba biso makamto sala pona orchestre batu ba kufa
Moni do ba danseuse va utiliser bon peut makambe belé ba danseuse wana omoni yango na ko tanga verset mo suka na lo balilo basuka maman na lo bango na Bible na tangi Galates 3 na bandi na verset 10 car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique. Voilà. Donc il y a une loi, il y a des dîmes, il y a des temples, la Bible est sous la malédiction. Il y a des toge, sous la malédiction. Pourquoi tu es sous la malédiction? Nathan verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc malédiction nous surtout dans la loi Christ a comme qui a yé de ça libérer qui biso na makambwana et yom tozo zonga na makambwana c'est que pour nous Christ a qui neka ko beta tour c'est que ça le quoi ba juif muso ba bagana no yate donc tu es sous la malédiction et laisse-moi te dire une chose ba les juifs ils seront rachetés toi kozwaka bango alors yom toza na kubunga nzela vraiment luka na kufungwama bien aimé sambelaka yom ko na chambre accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est par toi la vie à péché. Et la Bible dit tu seras sauvé. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ok, ndeko, merci ndeko Jean-François Ifonge na ndengo sili ko ya vraiment mukona lelo. Ndeko Jean-François Ifonge azaye mokote ayaki na ndeko na ye o bazalaka na ye tangu nyonso bazala kola mapasa bazalaka tangu nyonso soko moni Jean-François Ifonge omoni pe ndeko na biso tangi. Tokoleka na kopesa ndeko tangi mbote ndeko tangi. Shalom ma sœur. Boni nzoto. Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Biso to koma bato vita Christ. Donc yango nem te tambousa biso. Donc chaque jour to l'amour toujours en forme pour le Christ est en nous. To melarate bi mela biso zaka vita Christ. Amen. Ok, ndeko tangi toza vraiment na mituna vraiment ya kutuno te mkona lelo po si tozui tambingi na ndeko François Ifonge to kokutela mkolo mususu mbala sima po to solola vraiment ya mubimba biso mibale kasi mutuna biso to kutuna to mona ko na mokili vraiment uti na mokili okutaki ba boîte okutaki osakana ki lokola jeune nyonso sakana na mokili mais lelo oye na kati na bonzambe eloko nini ozui na kati na bonzambe. Ma sœur, ça va permettre de verser mon frère, nous avons tout à l'heure, j'ai le nom du Seigneur Jésus-Christ, et ça dans 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Au moment où ma sœur, nous avons lobby dans boîte et belé ton bazo monanga. Bazomona changement pona nini biloko akala tona ndimela ki Yesu biloko nyonso tu na tikaki et le Saint-Esprit avec le temps azoko briser nga malembe oyebi tona pesa tona esara batu misusu po batu oyi eza na sœur moko par exemple ya Canada abenga ngai atuninga mes frères nayebi frère Jean-François po azaki musicien mais yo siko ozalaki nani pour azomonanga façon nanga azomonanga azondimate ke na utaki soki na sala ipe makambu ya biyoma pe na mokili ngana c'était ngazaki muta ba boîte de nuit surtout bateau bazali na boîte ya Louise mona tanga kombote pour la publicité na boîte à Louise kuna ba ebinga ke tous les 3 donc vendredi samedi dimanche na zalaka wana donc ngazaki muta ba vie mondaine voilà na ningaki ba fête et pendant nga pe ba fête na ndaku donc Bablo qu'on a nous tous expliqué bateau bazo kamwa pour bazo mona oh mais façon bazo moné langa jamais bako ndimake tangiango asala ki ba fête tangiango amelaka pe ba cigarette que tangi pe amelaka ba diamba ba makaya ah oui maman ngana mela biloko wana mais grâce au Saint-Esprit ndena on a comme une nouvelle création Saint-Esprit est changé nga et brisé nga donc il y a un changement tant bazo mona je suis le Saint-Esprit habite en moi. Pour comme une nouvelle créature parce que la Bible dit quoi? Notre corps c'est le temple de Dieu. Tant on dit mêlé comme Seigneur et Sauveur à côté na mutema no azo vanda wana. Il y a un azo transformé biso. Voilà ma sœur. Ok, ndeko tangi merci na ndengo siko ya no la biso. Siko na bandeko mingi o bazali bazali en Christ. Mingi bazali mingi bazali tangu susu samedi wana na boîte dimanche na église okoloba ngo loba nini wana. Tokotanga suselo mo. Bien aimé toke na Éphésiens. Ils en Éphésiens 5 verset 18. J'ai le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Bien aimé,
omoni tant tozalaki na mokilia ba alcool wana tomela tosala ba dégâts ebele nga na koyebisa bino na balkolo na mela na bima na basi moko kutu nayebi état d'âme na bango te nayebi ba lendemain na bango te tozo ba risque belé tozo ba risque ba maladie tozo ba risque après ba alcool ba boîte tozo poussa ba voiture ba accident ko salema ebele ba kufa ba foyer ebele et panzana pour alcool et la Bible est claire bien aimé il faut pas rater que na Bible ba comme la jupilaire te comme la vodka te balobi ne vous enivrez pas c'est la débauche ça veut pas seulement dire que quiti débauche ezo ko englober nyonso tout kindumba ezali débauche bien aimé makaye ezali débauche vie ya convoitise ezali débauche vie ya luxure ezali débauche bien aimé ba biloko on a photo tikango mais siko le problème qui se passe c'est quoi au moni ba chrétien na semaine bazo sala débauche bazo sala bazo mela bazo kende ba boîte de nuit bazo kota banganda bazo sala kindumba bazo yiba bazo tonga bazo sala songi mais dimanche ba ken église mais le problème qui se passe bazo kende déjà na place moko il fallait pas ba kende po bango moko baza déjà église ma sœur bonne toza bisonya surtout ba église humaine tu vois et ça ba bâtiment la Bible dit celui qui a fait le ciel la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes nzambe avant na ndako asalama na liloba akovanda na ndako ba brique ndenge akokota ndenge nini po zwata ine siko moni bato na tant bazokende na ba bâtiment et pas ba commerçant spirituel parce que il y a un truc qu'il faut pas oublier bien aimé au moni bato na tant bazo yi babino c'est pourquoi parce que bazoko sabino à la base ce ne sont pas eza ba ASBL au moni ba batama na sima ba ASBL au moins déjà à la base bazana mensonge eza ba ASBL donc basala donc eza société na bango eza ba ligablo na bango yango bokamwa raté soki oba bengaka papa pasteur akei eza mwasi ne mutazo remplacer soki mwasi ne azate eza mwana mutazo remplacer donc bino bato bosala gana autour bokamwa na bino te soki bozozo place te parce que eza entreprise na bango c'est des asbères donc comme je disais au moni siko ba chrétien ya foule ba chrétien du dimanche tant azokota ba boîte tant azokende banganda siko tant akoya dimanche na église bâtiment moyen pasteur ana ate ya bango vérité ezate parce que aibi que soki na teye atika alcool soki na teye atika diamba soki na teye atika kindumba moi mabonzo ataka moi 10 mois ataka akopesa nga lisusu dimte omoni du coup ba falsifier vérité bazoteya masolo misusu bakomi na ba doctrine misusu de nos jours ba pasteur bakomoteya sur l'argent bakomoteya sur les maisons bakomoteya sur les voitures bakomoteya économie sociale bakomi neti ba assistance sociale et puis batuna atate ke mbongo oyo pese uti wapi toza na serre moko ya zalaki na ye bolimisanga na terre azaki ne mosi ya osana na ba vitrine bon ande ko mema mbongo wana apesa batu wana batana donc bazor et puis bayebi on bayebi ke asara nepe na ba vitrine wana ozo mo lebi bato pe baza comme on baza ba jimo ba na Bruxelles omoni no batu na ratate na baninga na mso ba betaka ba chèque batu na ratate no pesa kaka eza sanctifié par Jésus Christ de diable. Donc, au moni ma sœur, donc bazoteya sur le social. Alors que l'église qui est nous, le peuple de Dieu, l'église corps de Christ, message tout ça on a besoin yoka ezanini sur la repentance, eza sur la sanctification, eza sur le retour de l'époux. Biso souci na biso ba biso voici l'époux venait à sa rencontre. Pourtant Jésus-Christ a roya to revêtir un corps incorruptible. Ba message tout ça on a besoin yango wana. Bateya biso sur l'œuvre de la croix. Au moni batona tellement qui se corrompu, bazoko sala misala ya papa na bango ba diable omoni diable ayebi ke ngongane comme na suka alors atindi ba démon omoni ba faux prophète ba faux pasteur ba bimi mikolo heureusement nzambe pas confondre bango pour ce que talibin par chaque semaine au romona pasteur faux commerçant spirituel moro ba bimisa toujours na poisa o abimi la bana mike ba comme ba pédophile bazo panza ba mabala bazo bimana ba sœur à église donc bazo sala ba désordre moko impossible ma sœur oyebi coup de chapeau na ba combattant maman omoni ba combattant musalo basali ya kokanga ya kotelemela ba pasteur ya kote pardon ya kotelemela ba musicien pona ba merci ya ba leki na biso ba bina lokwa to lobaki tout à l'heure omoni ba danseuse ba parole ya mabe na ba chanson ana omoni era biloko moko falende ba sali ya nzambe ba telemela ngo mais de nos jours to komi heureusement coup de chapeau à mon premier Bokechu à commandant Esso bango bazo telemela ngo ainsi que ba crocodile luozi
omoni ba maître Goliath bazo telemela ba makambwana heureusement ba combattant ba telemela alors que ça musala ba combattant te eza musala nde ya église mais sikoyo comme le contraire ba combattant ce ko ba telemela ba pasteur po bazo mema ba merci ya mabe avant tant ba musique ezalaki ba musicien bandoko bebisa ba famille mais de nos jours le quoi ba musique katani eza ba commerçant spirituel mutu bazo bebisa ba merci ya bana bazo sala ba dégâts impossibles on eza ba œuvre ya diable ba doctrine mabe ekoti na mokili o ba komo kote ya biso n'importe quoi pote tozala ni garment bien aimé gloire soit rendue à Dieu. Yo soko zali o ya église du Christ. Place aux alliés là au là parce que la Bible a dit, Jésus-Christ a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église et les portes de séjour de la mort ne prévaudront jamais. Au moins bien aimé, malgré babiloko bazo sala, malgré ba doctrine na bango, yo soko zali ya église corps du Christ, yeba ke ko toucher au te bien aimé. Jour ya enlèvement, jour et pour na biso roya, oko zala wana, oko matana et longo na biso. Pour alobeki nini, je m'en vais dans la demeure de mon père, vous préparez une maison. Ce que Zaga le couta le bangote. Mais bien aimé, tout ça un mot peu réaliste. Notre époux, notre fiancé est parti nous préparer une demeure. Yosko tikali, olo zela retourner. Bakomo ezaneti fiancé no ake ko préparer bino ndaku. Yosko na otikali ozo zele, bakomo betolo masolo ya voisin. Bakomo betolo maramba bambongo. Omoni o mbongo, o ndaku, o bilamba. O community moi si o babenga en français une femme vénale. Ou bien babenga vulgairement une femme matérialiste. Okomo beta masolo à voisin. C'est ce qui se passe de nos jours. Na l'église bâtiment ba beta la binogi né dans le bail tout à l'heure. Makambuya prospérité. Doctrine à la prospérité biblique, mais la doctrine de prospérité est démoniaque. Les choses de ce monde ici. Et la Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ennemi de Dieu. Yangwana bazo bete la bino masolo biloko mokili. Mais mobali na bino soko yoki yoko mo loba biloko mokili. Alors mon on est na profit. Moto bazo bete bino bazo kosa bino ba diable bazo boyebina na ba kombo ba démonion surtout boyebi alors que na Bible ba kombo ba démonion surtout est bien aimé nyo surtout et comme basé sur l'argent molimo ya Balaam et Kota la Bible dit au servir des maîtres té bango ba pona Balaam nyonso donc de Genèse à Apocalypse ba verset tout ba monaka mbongo Balaam molimo Balaam et Kota bango biso oya nzambe toyebi makambo to ponaka mettre na biso moko qui est Jésus-Christ de Nazareth. Merci ma sœur. OK, merci Ndeko Tangi, j'espère ndena uti koloba to mbote Ndeko. Ouais, mbote mingi. Est-ce que vous pouvez se présenter liboso ya bandeko ba o bazali kolanda biso? Oui, bah pona ko se présenter zali penza pasi mingi te. Nazali moko ya ba sali ya Nzambe. Mais pona ko benga ngai okobenga ngai frère Caleb. To obengi ngai enseignant Caleb wana ko tungisa mate et ko tambola na petenios. OK frère Caleb tomoni yo elongo na ba frère Ifonge bozali na bango ensemble tosili ko solana bango liloba nini oyo ozala emo ko loba makambo bango basili ko loba ah. Oui, un mot est kozangate parce que makambo ndeko nangai Jean-François oyo ayebanaki na komba GF alobi ezali makambo moko ya motuya ponanga eloka liboso ezali regret nanga ezali na niveau nini regret ezali na niveau que christianisme ezali kozanga on dirait berger ezali kozanga mokambina yango alors nazali na mawa mingi puisque christianisme ezali kotambola na o babengaka na lingala bululu alors problème ezali boy c'est vrai yemoko yezo alobaki ke bakambia lokuta o babengi ba faux prophète bakobima normalement esengela ki babima po yezo akosate et puis liloba na Nzambe kosate alors mais ndenge babimeli ba phénomène o ezali kosalema ezopesa mo mawa heureusement ba garde fou lokola ba JF ba garde fou o bazali ko protéger ko défendre ba cause ya christianisme lokola ba ndeko o pe ba telemeleli yango ba combattant pe ba ndeko ndenge to moni awa na zali nango nango esengo pona nini parce que kambeli o bato bazali ko kamba na kati ya christianisme organisation
ba structure ba makambo ezali ko kende na mobulu alors na mona ki pe bande ko mususu baza ko senga ba réforme pourquoi pas christianisme ezala réformer pour bien aimé Bible ezali clair ndenga na talaki ndeko JF albi ko ayebisi biso soko tali na mokanda ya Timothée batite bazali ko pesa biso ndenge nini lingomba ikoki ko tongama ndenge nini lingomba ikoki ko tambola banani bakoki ko kambaka mangomba mais siko tozali ko mona ba phénomène o tozali ko tala na ba internet na Kinshasa ba système ya o baza ko benga ba délivrance ezali ko salama ya ko bimisa biloko na banzoto ba makambo ndenge na ndenge siko ba spectacle na toza ko comprendre ngo vraiment te tozali ko landa ko luka ko yeba mais bato ebele na ebite ezamba wa mingi parce que balobi ke so muta komi na pasi aza ko yeba le sous-système muto passa comme muto ya donc akomi lokola eloko ko sakanelela alors lokola ba passe ezali ko zoma mais Bible ezali ko yebisa biso ke to ça la confiance dans ba esprit nyonso tout mais to éprouver ba esprit il faut que luka ko yeba ko discerner molimo o bazo salela ngo délivrance est-ce que ezali molimo ya nzambe molimo mosantu to ezali bondoki bonganga to ezali ba science occulte oyo ezali ko sala na ba makambo wana mais lokola passe ezali mutu ezali ko luka kundu même pas vérifier sans koyeba azali ko kota na ba fausse doctrine alors ce que ezalaki que christianisme ezala na ba kambi o bakoko memelango na ba structure ba réformer ngo e koka ko sunga et puis ba phénomène mususu ozali ko tala ezali nini ba ministère 5 ministères ya na kati ya christianisme mais selon la Bible kaka na ba mokanda ya Timothée 2 wana ezali ko pekisake mwasi ya pasteur azalakate mwasi ya évangéliste azalakate mwasi ya apôtre azalakate mwasi ya docteur azalakate et puis mwasi oyo akoki kozala na kati ya ba ministère ezali la femme prophétesse akoki ko prophétiser na kati ya ministère na kati ya baitonga wana et puis likambo ezali ebele wana na ebite soko Bible bazali ko tanga ngo to bazali ko tanga te oh non tango Yesu alamukaki ba Marie bazalaki bazali ko luka ba argument mais basi oyo lokolo bazali ko tanga Marie de Magdala akendaki azongisaki Marie de Magdala akendaki ko enseigner na temple te enseignaki na synagogue te Marie de Magdala azali femme messagère tango Jésus alamuki atindi juste kende ko yebisa ba disciple na ngai ke na sekui bazela ngai na Jérusalem mais Jésus atambulaki na combien de femmes au bazalaki ba apôtres na kati combien de femmes au bazalaki na totanga ni les 12 apôtres na 12 apôtres luka mwasi na kati mwasi azalaki te parmi les 12 apôtres tango Jésus azali ko tika clé pourquoi tika ki yango na Pierre pourquoi tika na maman na Marie te pourquoi tika ki clé na Marie te pourquoi baptisa ki église na Marie te pour ezale loko na bango na loko na bango mais bien aimé totanga ka Bible to ba Bible malamu et puis yami balé la femme samaritaine tango Jésus a discerné sur yé moi son akamwe à l'objet le Messie Jésus évidemment le Messie que vous attendez c'est moi alors moi ça na lobakini alobi que c'est vrai moto na nzambe ko bougete tikanga na kene na mboka na bisa bango sangoke na kutani na nani na Messie est-ce que moi si on a que l'autre na temple est-ce que moi si on a que l'autre na synagogue mais pourquoi bozali ko kangama na argument wana bien mais totanga ka Bible eza na ngo musika na bisote totanga kango mawa mingi parce que ezali ko tambwisama église ya Jésus-Christ bazali ko tambwisanga na mobulu moko désordonné donc naza ko sepela mingi na bandeko lokwa ba JF oyo molimo na Nzambe longo na bango bazali ko telemelela ko sala garde fou pour na ko protéger ki christianisme Nzambe azala na bango longo bato ya lolenge wana bazala ba telemeka ba antichrist pour ba ventir ba désordre ezali ko kota ya ebele vraiment Nzambe molimo na ekamba bango azala na bango abomba bango abundelela bango alongisa bango po na témoignage ya munene
Merci. Ok, merci ndeko frère Caleb. La bandi nyonso sili koloba pepe ya Nzambe ekozala édifier. Ok, balandi masolo ya sika tokomi na suka émission na biso vraiment na ndenge toyambi to sili koyamba bandeko awa to sepeli vraiment ya trop. Kasi maloba ndeko basili koloba bozo yango en valeur pona na sima ya maloba yango na vie ebombami na sima po te ozali ko négliger liloba azali ko négliger vie ekosenga na mutu wana ekosenga la kufa na kati na yo yango wana maloba ndeko basili koloba ezali malamu na bino ba bozali kolanda vraiment o bosili o kolanda bango vraiment bozo yango vraiment en valeur po bomeka ko salela yango to comme na suka émission na biso na kobosa na te 3 sites nanga o nazali na bango en partenariat www.congoyasika.net ya Maurice premier na kati ya Scandinavie www.rdinfo.com www.congosolution.com yango la site on azali nango en partenariat na kobosa na te na kati ya Canada lisusu tozali na Congo ya Sika congoyalobi.com Congo ya lobi na kati ya Canada site kaka moko na kati ya Canada www.congoyalobi.com site kaka moko oto na kati ya Canada ya JBK na émission na e Pasola Milangi oni surtout akokota kuna na www.congoyalobi.com akomona masolo pe ya sika na kati na bosa ntenga yimoko pe nazali na www.masoloyasika.com on ezali site nanga partie la belle esili kobima siko na kopesa mbote lisusu na Ezaï Sumbu Mbaka le colonel ana kati ya Belgique malgré to monanité kasi to komona na kaka mikolo ekoya na pesi sumbu na ya luba kemisa na kati ya Londres na pesi mbote na ngati na mama Chantal Mambo na pesi bino nyonso ba yolanda kama solo ya sika ba mbote na bosanité Colette Black Mombele na Coco Alozi Anderson pe na remercier bande ko na sili ko mbakoma na mkona lelo merci na ndenge bosili ko yambanga na kati na Belgique vraiment na sepeli mingi tokutani mbala ya sima botika la malamu kotika biso te na maboko banguna satana yebi mikolo na yekomi ya kutanga atindi ba faux serviteur babungisa bana Nzambe nzela ye pojura ngo azika ye moko te na kati ya mutu papa telema na yo papa telema Alléluia. Okutaki na temple bazo sala n'importe quoi yoswa ki pe chikoto chikotaki tout le monde kolobi babuka yo kotonga ya yo dans 3 jours pas temple yo tozo mona lelo e uti wa pied Dieu habite dans nos cœurs et non dans des bâtiments là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom il est là. Sacerdoce lévitique ezalaki ya balevi sacerdoce royal ezali ya Jésus-Christ boni bozosenga badimbo za balevite Jésus-Christ a dit les faits de toutes les nations des disciples sokoza disciple à Jésus pour kozosala oyo asalaki te Jésus jamasengaka di même pas Jésus jamasengaka di même pas les apôtres. Nous sommes plus dans la loi, nous sommes dans la grâce. Papa telema nangui, papa telema Alléluia. Yo mokolo bake beaucoup viendront à ton nom. Ils séduiront même les Élies. Papa sunga bisoto zala séduite. Papa sunga ngana zala séduite. Pati la belle un peu azala séduite. Ouais, Junior Alimia azala séduite. Maman Françoise Tanguy Bangala Commanda Goliath. Commanda Goliath. Mosikana Hollande. Alléluia, alléluia.